na ba pays africain loko Zimbabwe, ba Namibie, pe bipai na bipai abandi ko kabola yango par la force. Ça veut dire tant abandi ko kabola yango par la force, so ba pe so Bible, oboyi ba kati oloboko. So ba pe so Bible oboyi ba tio mu fongola na munoko. So ba pe so Bible oboyi ba kondi au vivant. Ça veut dire makambo eleka na mboka na biso ya mwana, vouloir ou pas, vérité nyonso et ko pungula manakati mu pepe. Ko babengi PV ya Kongo ya mvuluzi kimbangu pona kolakisa lokuta ezalaki wapi pe vérité za wapi tokobwaka lokuta tokoyamba vérité pona ekangola biso miso na biso mafongwama ezwa connaissance ya 1000 milliards vision héroïque ya ko détecter likolo na se pona to créer to inventer. C'est veut dire so to bomi ba religion te noir oye belo monter a toujours perturbé na kati ya enseignement étranger parce que enseignement de mtezo déséquilibré moral topé autobé ma mémoire ya l'homme noir makambo wana sila ebongo te totala ke ba peau jaune pe ba peau rouge bango pe basangana ki bayena ba religion na bango bayelo ko na autobé nga Vishnu na autobé nga Shiva dans ce autobé Vishnu ezali makambo ebombali na kati ya ba hindouisme omona ke kuna na bakota ba Inde omona ba la biso représentation ya mwasi moko babenge Vishnu azali na maboko 7 nkoto kota na démonstration ya ko expliquer la définition ya magie ndeto ko pesa connaissance ya makambo onyosu autozoloba. Ça veut dire ba peau jaune na ba peau rouge bango siko ba elibiso Vishnu na Shiva pe autobengi Bouddha. Donc Bouddha na bazo benga ezaka muto ayiko la tsabo monzela que peut-être tout ça la boué pour na toza ndenge mona baninga nyoso to banda pe ko créer to banda pe ko inventer. Mais vrai combo na ezalaki Siddhartha Gautama. Pona okende ko suki sezali nini? Soki totali malamu na bolamu nyoso to mona ete makambo oyo nyoso autozolanda lelo yo ezali na moya bisoté pe etali bisoté mais en réalité ezali ba noir oyo ba yekolaki makambo ya bapaya na esclavagisme bangonde ba créer confusion pe basali promotion ya évangile lokuta ya kotombola lokumu ya bapaya à travers ekolo na biso donc neto utolo ba ke ba noir ba yekolaki makambo ya bapaya bangonde basali promotion à partir de esclavagisme ya évangile lokuta pe ba créer confusion ya kosala ba église des réveils. Oh les autres ont que l'église de réveil bimi belé et où tu vas na kati protestantisme à partir ya pasteur ou ba mangi liboso parce que ba premier pasteur ba mena protestant ba benga ba mwenzi na ba lama ba mwana mutu ba bimi siko e what way en sortir tadine de Bible na 1884 pour a créer témoin de Jéhovah avant de multiplier makambo etali autres zo benga Bible. Donc tu vois malin mais pour na toyer parce que l'église de réveil utaki boye l'église utaki boye nyonso wana to kosangisa to kozongisela bato ba elaki biso pe to kozonga na lignée na biso pona miso na suma fuma mato dans contact direct na Nzambe ya monde ekolakisa ya monde ekotisi o toujours benga blasphème. Ça veut dire makambo ya kati ya l'église de réveil et uti na source le cas source azaki déjà na blasphème ya kosalela makambo etali ba trinité. Blasphème mani zo continuer de lo donc le bima kamba ba église nyonso oye na kati ya monde et koti ici batu na kati ya blasphème le ko anine la trinité nzamba za kamisa tuté nzamba za moko pour tout le peuple du monde mais après si chaque peuple na contenu na bango ya ko ba façon ni o ba ko solana nzambe wana maintenant le église même biso blasphème hein to lobi trinité za blasphème kopambola nzambe za blasphème nzambe bapambola kaite mais lelo mona ba pasteur bapamboli nzambe ba di Seigneur nous te bénissons Dieu nous te bénissons yozo pambola nzambe yoza nguya pambola nzambe bien mutu ndako luka mapambole pa nzambe pona akangola matope adwa posa oyazo luka mikolo pe na bolali pe bola mukinaye na ndo bi trinité za otobe na blasphème kopambola nzambe za blasphème carême ezali blasphème dîme, ezali blasphème, offrande, ezali blasphème. De sorte que dîme, carême, offrande, ezali ba loi et esclavagisme oya qui depuis le 3-5-1491 na ba premier missionnaire catholique oya qui exploiter Afrique. Ba yaki ndena ba système qui faut topesa ba moko na zomi. Moko na zomi ezaka mbongo te parce qu'à cette époque mbongo ezaka te mais bande ko zo ba diamant, bande ko zo ba or. Bazo exploiter ngo bazo kene ngo ti yango nde botaki ke roi Léopold ay ko sala ndako munene ba bengi métropole. Dans la métropole, et ça vient d'oya ba matière première sur ba missionnaire ba rassembler et so kota kuna yango il faut ngola que cerveau a créé banzela train mukoto ko kota na kati ya makambo itali développement occidental na kati ya mboka na biso pona ko avantager ba matière nyonso to pe ba biloko nyonso bande ko exploiter et que na mboka na bango ndebo découvrir ndeni makambo salamaki ndeni ba ra train salamaki ndeni makambo nyonso salamaki on to lobika que tozaka na kati ya makambo itali blasphème donc dim
carême offrande ezali blasphème nzambe bakabelaki mbongo te aza mobola te nzambe tokotuna ke teke nzambe nanga napesa yo nini eza berere puisque pendant que bando otuna ke nzambe nanga napesa ni tile na répondre biso te so ezalaki réalité alingo yebisa biso ke bokabelanga ta motema na bino donc nzambe aza lokola papa oyo oza na ye na ndako yoko kabele loko te le contre yenda za souci ko bokola yo pona okola lobi kuno koma mutu o découvrir réalité mukili ndenge yepe ba bokola ki mais le lo siko biso to komo luka to kabela nzambe o kabela nzambe nini nzambe makamuna ezali kaka biso to yeba ko kumisa e butu pe moyi mais to senga yende o to za na ngo besoin maele pe bwanya ya ko définir ba bien-être nyonso o ya pesi biso puisque na kati ba bien-être naturel ya ngoni mteza ba réaction o ekopesa biso ba étape ya ko créer ya ko inventer ya ko transformer biloko na nzambe donc to lobi ke kofukama eza blasphème kofukama ya nzambe nzambe bafukama la kete kofukama eza punition o to mona ba pesa ba na classe so mutake classe batune 1 plus 1 le sous 3 ajouter ba obete maître kan pe bafukumisie c'est que nzambe bafukama la kete par rapport ya bonzambe oyo bayeli biso makambo etali lokwa veiller makambo veiller eza blasphème puisque veiller soda nde moto alalaka veiller mais lelo bapaster babimisi politique ya syncrétisme oyo uti na kati église catholique ya kosalaka veiller mpe ntina veiller ane ezoyebana te puisque bapaster balobi eya na butu eya na moi bakobanga eloko te yesu alali mosungi na bango bakobanga eloko te mais soki masasi ebeti bakimi na ndako babata mais soda nde akobima azwi position mpona kodéfendre peuple na ye donc yango tolobi ke veiller ça n'a rien à voir babiloko wana nyonso vouloir opande tozokende ekozala suspendi mutu na mutu akota na règle de jeu na ye ya respect ya culture na oto obenga voix coutumière ya batu na batu donc kombo nzambe ekokumisama pona mabota nyonso kolata ba croix tashibir pe kolia nzoto ya Christ ezanine c'est la sorcellerie ya freinage ya mémoire puisque nzoto mutu baliaka yango te mutu nyonso za kolia nzoto mutu c'est la sorcellerie mutu volia fufu folia kwanga ifolia loso folia biloko nzamba pesi selon goût ya lolemo na mais mutu akoki kolia nzoto ya Yesu te tala ba africain ba lenzo to Yesu lelo mémoire na bongo comme bloqué bazoko ko sa ata diodi te bazoko ba so lamba tali bendete bazoko ba so sala vitre te ya honto opesa sko image ke na sima mikolo be mission zoya to kolobela makambo etali technologie ndeni noir ba sala vitre et utaka wapi bobo mona ka vitre comme milangi mais ezo uta wapi ndeni noir ba sala secret ndeko kolungu wa sala. Ça veut dire pour nous ça biloko nyo sifo za na ba plantation ya mbiso ba messager toza déterminé na misala ya bilanga o tolobi ke lutte contre la pauvreté pour nous établir un monde nouveau na lignée na yango pe na ba norme na yango par rapport ya o tozo ko benga contenu ya mabomba ni e ko pesa biso force pour na tokende liboso. Donc ils sont totalement makambo na bien tolobi ke e pekisa mi kolia nzoto ya Yesu africain bipa nyonso zali mutu nyonso ami pesa na makambo itali olia nzoto ya Yesu. C'est la sorcellerie. Pourquoi vous lire un autre en moutouté, mais il faut que vous lire biloko nzambe pona éperfier biso et puis ça biso makasi oyo kosala ke tozalana bwanyana maele à travers les kambo tozo benga lokola ya bakoko na biso. Donc tolobi bien que makambo wana ezali o tozo benga kindoki ya kufrene makambo itali o tozo benga bwanya ya bakoko na biso. Ya mwana église catholique etongami na forme ya tombeau. Ça veut dire que nous sommes dans l'église, le roi est première église, maman a binognon sous, ou a sali binognon sous catholique. Malgré le enseignement et Marie, l'église des rêves, le djembele, le ibinda, le bobimisi à bino. Mais si l'église catholique, a ton âme forme à tombeau. Na croix likolo da mutu nyonso azokota kuna na kati ya ibake azokota na tombo so bolingo yeba makambo ngana olo bazwa photo na otia mo please tinde bandeko na mboka Kongo to bipa ibazali omona ka bandi olela ba kansake okufi. C'est qu'il est interdit moutala ta croix. Puisque quoi ils ont copal. Ils ont 70 bouma ya chapelé au chrétien baola ta c'est que c'est le contenu ya 70 angelou 70 esprit na bango. Et là l'esprit malfaisant mkoto okota na définition esprit malfaisant na esprit bienfaisant ne boye ba contenu ya esprit moko na moko pour na bat na bat ba ba siko neni to contacter l'esprit noir. Puisque biso beto na esprit na biso ba koko o ba sela ki divinité ya Nzambe mais kino moi lelo nanu to yebi makambu na bango te. Donc, ce qui est totalement dans vos indo, il y a beaucoup de makambo nyonso, tout le monde a que mosquée, à ton ami na auto benga, etenya sanza, na minzoto. Ça veut dire na sima mikolozo ya bolo ko découvrir sikoyo, etenya sanza etelema na mosquée, na étoile wana, musani ne sala na kati ya mokili. Pour découvrir pe quoi etelema na kati ya église, na forme na basali et ça ezara makambo nini puisque quoi eza na kati ya église.
babenga en croix latine et ça croix grec et que c'est une croix où ils ont un cimetière puisque croix ils ont un cimetière comme on a tréflé toi la 19 sortes à croix oh l'aime subir no ba chrétien pe boyebi ba kombo na ngote mais biso to kuta na mvuluzi kimbang face à face na bo moto boye na corps physique chair et os yene mtapesi biso ko contenir ba sekro nyos na kata kaya charge nae pona to na tsako mabomba ni oye ko kangola mokili puisque alobi yango bien que vouloir ou pas école au Congo le quoi zali centre du monde yene mtako diriger tout étendue de la terre sur base à 510 millions de kilomètres carrés puisque a une capacité à maille a 31 millions de sources à maille ya mikie a 26 grandes rivières où sont navigables et to lobaki ba chwapa ba lumami ba lukeni ba lubefu ba sankuru ça veut dire dans monde entier to l'équipe atunyo sous na makambo etali maille a 98% il y a capacité forestière ya makambo etali ba sorte ba nzete. Donc, quand on a une définition, vous voyez, bien-être, on a pesi biso, ndetro kundola, mabombani. Donc, on dit que l'Église catholique a sami na forme à croix, mosquée a sami na été na sanza, na minzoto, pe bango bato la nyon sumi balé, ba na tata moko ba créer confusion na kati ya mokili babimi si des masolo différents, des religions différentes, ba beta ngonga chaque 4 heures, tina 5h30. Ça veut dire ba musulman ba beta lance-voix, ba chrétien ba beta ka auto soko benga ngonga. Na 4h pe na 5h30 ça veut dire rôle ya ngonga o ba chrétien ba musulman ba betaka na 4h pe 5h30 ezali nini ezali auto benga détournement ya bénédiction ya esprit ya nzambe à la complicité na ba esprit malfaisant ça veut dire l'église où tout le monde islam christianisme bazali l'église où ba contacter mingi esprit malfaisant yango yo pe ça ba confusion ba guerre puisque ba musulman ba chrétien ba bunda ba guerre. Il y a une qui va une guerre des religions. Ça veut dire que vous êtes déjà condamné devant Nzambe puisque Nzambe a dit que Kombo na il faut tout bounder la honte pour m'abat. Nzambe a dit Kombo na il tout loba à travers maloba na biso mutu na bola lipe bola mukine à comprendre. Attends mutu alobi que Nzambe a gâté. Yo obome point. Au salim abe point tikaye kola la pe bola mukanzambe moko ko sosolisa à travers mon pepe na pour na moi comprendre que te vrai Nzambe azali nde to mona ba philosophe ba bima ba ben que Nzambe azate mais souka na moi confirmer que Dieu existe. Donc, on dit que les chrétiens et les musulmans sont bêtes à Bangonga et ils allaient uniquement pour détourner la bénédiction. Il y a un zambé ou un peu sakabiso tant que là, la gavante, la moukapoto, tout travailler dans la journée. Et ça s'appelle l'esprit. Il y a ma bé ou état moulaka. Banda minuti 5h30. Bah, il y a uniquement pour la koyiba. La bénédiction, on a pas pesa. Ma collaborateur n'a pas puisque ma collaborateur n'a pas basali recommandé pas kabela bespoir na makila batou. Ba partie du corps non on te joue malin mais pour la relaxation réalité il y a biso bana loposo moindo uta boye ya bakoko na biso na kati ya mokili puisque e bandera mokili ezalaki nde biso ba noir ezalaki Adam FT ndenge bakokosa biso puisque mondele zo kokosa batu ke Adam F bazalaki bato mokili ya bandera mokili biso siko to bota mpona kosambisa mondele kolabisa yeke non akoprouver biso pe kolabisa biso Adam F bavandaki wapi na kweni na monde so bobi kota Irak na Irak makele les arrêtés puisque bino monde bobeti cela d'un F mais boloba déjà que jardin d'Eden ezali jardin ezali na biloko nyonso to ko mesurer ba grandeur ya ba capacité biloko oye tuzwa mina kati ya mokili to koluka mboka nini aza biloko wana nyonso to ya tombe Congo na biso Kinshasa ndi mutazana biloko wana nyonso ça veut dire yene mutazali paradis donc batika kokosa batu batika ocha batu na ba confusion ya moni bitumba makambo ya ba confusion ndena ndenge yeko vanda na Congo pour na ocha biso na confusion. Donc, pour nous ressourcer ça, non, en réalité, sur le plan superficiel, il y a grandeur, il y a tous les pays africains, tout le monde a Congo, Kinshasa, tout le Congo, Banza, Congo, il y a des mounene kolega ba pays africains puisque ceux qui bamindele ba qui na partage à Berlin en 1885 pour na bakabola Afrique. Tolinga ito zala ini pe tolinga ito leka ba mona force bolingo na biso ezalaki kombo la nzambe à travers mitema na biso pona koyamba tous les peuples du monde puisque nzambe nda pesa biso forêt vierge o ba bengi équatoriale forêt ya mambenga ezalaki pona to kundola to bande to ko gérer environnement na biso nendo ko batela patrimoine vernaculaire na biso puisque uta kala bakoko banyoko mangi na kati ya zamba pasi wana ba monaki ti lelo biso non to découvrir en moté Nenzoka, ndenge de chikolo bakeso bakabola ki Berlin te na 1885 Congo ngoko za la munene koleka bamboka nyoso Afrique 54 pays africains puisque ba etandi nyonso tozomona au Brazzaville, Bénin, Cameroun, tina ba Maroc nyonso
ezali betandi ya Congo Kinshasa puisque mutu abandaki nde kuna